Bourgmestre ya ba commune, est-ce que bazwa katan ya ko assister bino na ba situation? Voilà, non, c'est réservé pour nous répondre. Voilà, il y a une autorité à Congo ne bazalara. Donc bazalara na bango ba mona ngo na éviter réaction na bango ezani. Mais côté on a vraiment c'est réservé. Papa ngai omoni nzela oyo nazomona lokola ba effacer yango ezana ngo su nzela te. Etika ceux qui ont nzela te bino bote kande. Isa problème ya bango moko. La tuni question makale sala bango nini? Député moko la mona kuna aya kunara batio ya fuite batumona wala banda ya mona nakati. Masolo Yakine avec Rebecca Bilondo Pukuta la Sarvadi, Bandeko Bomesana Kolanda, Info 16, votre chaîne de référence. Toro signalé bino que toza na Mariano na Elengesa donc eza avenue yo euta na Bandeko Victoire ba commune so euti ville tout et même rabango ti le destin makala et siko autotelemiawa mupandi na biso awa il y a beaucoup de gens qui remarquent déjà toza na Mariano. Et na ngambo eza kalamu ngambo eza ngiringiri et puis l'autre ngambo kuna la kasavubu mais mingi to telemina elengesa entre Kimbangu na ngiringiri sika pito kozwa nzela oyo bandeko bino mo bozomona libulu oyo na ba image ça fait un grand temps depuis libulu oyo salami boye mbula et bandi déjà na kinyawa mais jusque là libulu oyo façon eza boye solution nango toyebani te na ebite papa ya koloba voilà nako pusana nazo bandeko sans plus tarder na ebi que besoin a besoin ya koyeba mingi mais to kosenga nde bato bazalaka wa bango nde ba ko expliquer biso vraiment malamu libulo yo secret nango eza nini to koti penza e pa ndeko awa sika vandi to yeba penza papa bonjour. Bonjour maman. Nzelo yo façon comme awa même biso baleki nzelo zo sa biso pasi siko bino bato bozala na point oyo boko lobani biso benande tozana des avantages dans ma case pour nous là où il existe cette activité mais banda et bébé banda et mouké mais au bébé ba solution au monde en tu éviter solution où tawapi tu interpeller le ministre à infrastructure mais à réagir raté tu éviter ce que solution où tawapi problème na biso eza mbule bandi libulo comme nango déjà na éviter mitu kaneti ba ketche emela mai na éviter est-ce que ministre gouverneur ba ko sala nini penda pona banelenge. Bon, on les autres dépendent de l'autorité à pays. Pour des gens les arbres qui les gars soutien. Ceux qui gouvernent au salaire, n'habiter sur l'attribution gouverneur. Sur l'attribution gouverneur, il faut le atteindre tout batalan. Mais ça, na commune il y a Ngiringiri, non? Ngiringiri. Ça la commune il y a entre Kalam et Ngiringiri. Mais est-ce que ba gouverneur, ba plutôt, ba bourgmestre ya ba commune, est-ce que bazwa katan ya ko assister bino na ba situation? Voilà, non, c'est réservé pour nous répondre. Voilà, il y a une autorité à Congo ne bazalara. Donc bazalara na bango ba mona ngo na éviter réaction na bango ezani. Mais côté on a vraiment c'est réservé. Merci beaucoup. Toko poussa toza bande comme suso ba holinga pe ba le bela mama ndula père double. Mais kana ko lo bana père double lo bako nzela yo papa. Ngai omoni nzela oyo. Nazomona lokola ba effacer yango ezana ngo su nzela te. Etika ceux qui ont nzela te bino bote kande. Isa problème ya bango moko parce que bazomona nzela ngonenge zokoma mais bango bavandaka te yo ndo souffrir bango nde babotama na bagombe wana to na balimete wana lokola biso to botama na commune oyo il faut bayoka pasi oyo biso to mona pona nzela oyo. Merci beaucoup Père Double. Donc voilà, ça fait mal hein, ils ont choqué hein. Et là qui c'est que nzela za vraiment ma bête to ko poussa na peto za bande comme sous bazali boso kuna voilà. Papa bonjour. Bonjour maman. Ozala mingi na kwa lengesa. Awa biso zala awa ngala za muta celebrité na sala salongo awa na wenza Mariano oyo. OK, nzela ndenge komi boné bité soki yo muto sala na kwa kolobani. Bon, elo na ngosenga vraiment place ndenge tozo zala awa donc mai etondaka moye kuto ezate. Mai vraiment place oyo etondaka vraiment makasi. Elo to senga mingi il fallait babwaka mabanga mikolo po place vraiment mzutu kezoleka te nzela ngunza nyonso ya ezo donc moyen camion pema elekesa te donc so ba osunga biso ba ela biso mabanga to kwa babwaka sikoyo bandeko balandaka na bité bakondi bandeko nyonso basokipaka na ezali développement ya banzela boy bazoye bakembule ezako ya déjà bandi na Kinshasa vraiment bazoye ba très bien mais dernièrement babwaka ba zelo moko wa sala pena potopoto lisu makasi
mabele ya jaune to mabele normal mabele ya mabe ya salite penza makasi donc ezali pena mabele sans mabanga na kati faye baya na mabanga babrikayu po efanisa pena nzela mwa moke bien sikoyo olobi nini basala nini exactement parce que mbula ya makasi kaka so ebeti difficulté oyo ekoma makasi voire même na bino bato botekaka po tomoni mituka deja ezoyiba mopanzi na bino kobebisela bino biloko eobebisela biso biloko epuis bapieton koto oyo moye kutu eza te kutu dernièrement mutuka moko ekimaki awa etutaki biloko nyonso omoni bato batandi awa donc tozala na besoin vraiment ke non babongisa parti awa na mikolo mpo sino te nzela ozala mpenza esu te. Ok, merci beaucoup papa. Ok. Tozo continuer bomoni bandeko batekaka pe na coin oyo bazoka pasi mingi ya ndenge nzela eza ya kobeba mais au moins basengi baloba toujours nde tokozwa bango awa bapesa biso inquiétude na bango eza nini pasi na bango eza nini. Tozo continuer papa bonjour. Bonjour maman. Voilà koya ko télémission na mesa na yo penza ko kumba oti libulu besika libulu eza po to mona eza juste en face de toi. Tebite okomekana ko expliquer biso libulu oyo ebandaki ndenge nini ti ekoma ndenge komi. Bon libulu ebandaki nde mabulu nyonso ebandaka ebanda mwa ni de poule mukie ebanda ko simolama biso na be fort na biso tang mbala musudu ando obwaka mabanga mekai ko pona ko komeka ko ralentir yango mais au fur et à mesure bambule ezobeta mituka ezoleka ezokoma de plus en plus munene ebandaki boye depuis na kanisi 2015 nde ni de poule wana tobundi nango timu komsumbule beta makasi nde sali vraiment moi ravin ya et comme moi poussana et moi mukie vraiment plus de 2 mètres après donc au troisième année libule ko munene makasi boye. Troisième année, mais est-ce que solution nini déjà ba kambiambo kana biso bazui pona ko sauver bino bato bozana? Bon jusque là ba chaîne ezoleka de plus en plus bino boza batali bosote bazoleka bazo filmer na ba radio musupe tozolanda bazolobela yango mais jusque là en tout cas bazo initiative mote. Mais dans le 3 ans libulu esali ata eloko moko te salama wa po juste kaka mitukele eloko salema awa biso nde to banda ko lokota mabanga ba mapango musu babuka ki awa tozolokota mabanga tozobwaka mais effort na biso to se limiter ki wana puisque na ba maigre moi biso zwaki akubwaka kama mabanga mais mbula so ebeti kumbi mabanga nyonso ekenango. Est-ce que vous avez vraiment inconvénient à libulu yo tango bambulu ezo banda makasi? Oui, quelques dembula we ebeti inconvénient à makasi puisque mituka ezokoka suko lekate et comme ko yana ngambu na biso dernièrement ngambu ko bauta tout biloko na mesa ML moke kotaki et tout taki na banda ko kombo heureusement ça qui un peu en retrait et tout banzungu et tout ay banzungu finana ekutu. Donc biso vraiment tout dans la danger puisque o eza trottoir mutazo leka zela papa na ebite aranso okozwa na sima na biso awa bien que tozolobela mamamba libulu mais bomoni makambo ezo sala mawa ba mituka soki kangami eza mwa pasi mingi donc soki ngambu mususu ezoleka ngambu mususu efo ezela soki nyonso ekoti na libulu ezalaka ndenge nini soki nyonso ekoti na libulu en tout cas ezalaka mbuteyage bouchon moko ya kosakana ta dernièrement des groupes batu bautaki na ngambu boye na batu misubu babandi koswana musu bazalaki namonaki mutu moko alataki teni ya FRDC na musu bazalaki en veste basilike bangondonaki awa moko uta alinga kota na kati ya mutuka abeta muninga masasi donc ezala vraiment somme donc sikoyo tozana air mituka ezoleka mingi te soki oyeba 16h 17h awa okomona nyonso ezala mituka ezoleka te. Vraiment ezosala pasi na ebite soko oloba na bandeko oyo baza na capacité na possibilité ya kosunga peuple congolais o avandi na elenge sa awa na avenir na commune Ngirengiri na Kalamu bakosala penza nini tango nyonso peuple alela kaka pe loke sala mate est-ce que eza malamu pe? Bon ekozala malamu mingi soki baye soki ba moyen ya ko asphalter nzela ezate babwakela biso ne fiske mabanga et comme ça et permettre mituke et les cas dans un premier temps en attendant ba moyen ba sala nzela convenablement. Est-ce que ezaka kalanga mbuna bino awa to ezelenge sa mobimba? Eza elenge c'est bon na ezaka ka awa te o na kanisi yo oyo eza entrée hein
soko leki awa à quelques vingtaines de mètres libulu musu pe saimi wana soko leki pe wana musu c'est na avenue Simba na avenue Simba na Mopono soko longo ya Mopono musu esalema kuna banda kala makanza solution ezate mais na makanza kuna ba chinois babwaka mwa mabele po baleka puisque babanda ko bazokende ko sa musana bango na musala komema matiti na ngiringi basala mwa babwaka mwa bazelo baleka mais nyonso ndenge mbule bandi so leki wana omona potepoto eza wana somme. OK, merci beaucoup Nebité. Voilà. De quoi le papa merci. Tu continuer tous appeler ba chauffeur. Merci Bino. Merci beaucoup. Papa chauffeur au côté maliboso te ata 2 minutes kaka. 2 minutes kaka. 2 minutes kaka voilà. Yaka. Merci beaucoup chauffeur Pazawa. Bandeko basala na kuoyo bakoloba pe bakoleba te. Papa chauffeur bonjour. Bonjour maman, teke ngai chauffeur. Na sala nzela makala. Na tuni question. Makala sala bango nini? Député moko la mona kuna aya kunara bacho ya fuite batumona wana banda ya mona na kati libulu ya Mariano yango esawa libulu kuna ezali ya makanza ezali to sala bino na makala boko sala biso elengese na makala po biso ba chauffeur makala boye bien côté matoko tambongo limero yango basombi kuna yango basombi na sala assurance na sala mikanda makala sala bino nini po botila biso catholique ça on a boya biso botika bino bino catholique bon c'est besoin de cela si vous êtes la catholique et bino. Merci beaucoup voilà to boya embouteillage ça fait très mal ya komona bande kokolela na nzela oyo donc tozo continuer na éviter na ngambo so na rozo ata 2 personnes bakokoloba na kopusa na pe awa avec Aaron Lubamba bande ko babi makala esala nini. Tango mabulu etimu kaka makala solution emonanaka te. Bonjour papa. Bonjour maman. Bandeko babi makala sala nini po ata libulu aboye bakipaka te. Bino bokolo bani. Tozo comprendre te libulu oyo eumeli bambula ebele elanga euti koleka libulu oleba ya kosala basali eloko te. Tozo comprendre te gouvernement soki ezomona libulu oyo te. Ok, si on est ndolobi ozo comprendre te gouvernement monaka te ba image ele kaka et comme la bango basala nini exactement basunga biso babongisa libulu oyo parce que même ba client soki mbule bandi aizala plein mai plein moya kutu ya ko camion le rezate ba client ba na wenze zate donc na viango lo tokomi ko luka na pasi babongisa so banzela arriver la rabino par jour boteka ta combien na ndenge pena boteka habituellement par jour tu te karata na maison mon ata ba 10 bâches ba 8 bâches mais lelo qui bambule bandi boy to vana pe bana tongo ti poko to tekite bolia ka ndenge ni na bandako na miracle nzambe donc sans nzambe ma trop. OK, merci beaucoup papa yo bakisi nini bon to ka biso toza bana elengesa oyo to koli na elengesa oyo nsela oyo ko buko na ngo to pesa déjà mbelo pa to belela déjà ba konzi to belela ba konzi ba ka biso te ba konzi ba ya bango moko yandre ayaka dernièrement ayaka imoko talaka ngo ayaki na année nini 2018 ayaka na 2018 ayaka na 2017 wa déjà bani no mwanda mbokutu ayeye moko atalaka yango me akenda pe libela ti lelo jeune beaucoup messe na ngambo na biso ya kimbangu azana